Ndeko mwana mama, yo oyolula bo kolongono ya nzoto. Et yo nde olingi yo vandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel. Maxi Bien-être. Produit à base de plantes naturelles. Restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzinga ya nzoto nanga, pona bo kolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Vous qui nous suivez sur www.congomillennium.com avec votre émission que vous aimez tant qu'une réalité. Présentée par Ngamoko Christella Menayak, le poumon de l'animation, le toit de la presse. Est-ce qu'elle a mis ma bé pour un poumon, hein? Et là, vraiment, tu même le sujet, moi, que ça la rage, n'a qui n'a pas soit vraiment, tu comprends, phénomène faire partie, ça, ni sangisa. Tu comprendre, idée de bala, c'est bien bon. Mais là, ils ont idée au bala, mais bala na haute, c'est comme tu ne peux faire part aux bala na idée que moutou est resserré dans la boue. Faire part à moutou de mouté se refouter dans la salle. Ou faire part à moutou de se mettre en collation. Il y a un sens de comprendre, tu es un nid nambo cannabis au phénomène tinsani sangisa. Mais la plateau penanga morota, n'a pas accompagné l'invité n'abisso du jour. C'est un beau témoin pour se présenter au Panzerson Tekeka Ndezara à propos du phénomène faire part. Bonjour monsieur. Oui, bonjour l'animatrice, les poumons. Présentez-vous aux anani au sani na plateau na biso ya kin réalité. Ngai Belo Belka Nazali, je suis aussi un animateur socio-culturel et comme vous m'avez invité pour YouTube Telisolo, il y a Sangisa, juste un phénomène qui a la une à Kinshasa, surtout na Marmoutel Libala, Sangisa oui parce que il y a de faire part qui circule et ce dernier temps il n'est pas devenu vraiment honteux et pas abattu. Kabula ba faire part yambo ete mutu abala ndi lisolo to ekobeta yango wana. Ok, merci monsieur Belo Belkam. Tu nous comprendre vraiment un peu tous ana yo vraiment dans cette partie to beta lisolo makasi pour eloko sujet est vraiment très vraiment riche. Ba te ba déplorer situation o. Donc comprendre te. Muto zo ide na obala yemoko. Mais si qu'on fait part à batunda kontana on pona nini to comprendre te. Yo ça fait ta collation na yo moko. Ce qu'on fait part à batu pona nini. Tant que qui dit on sa réalisation on yo mo te faut ka batu ba contribuer yango tuntoye bana panzele bison teke na marango. Merci et avant d'aborder ce sujet c'est tellement délicat que j'aimerais d'abord préciser quelque chose. Nous sommes des Africains et précisément des Congolais. Sur le plan sociologique, le mariage c'est une union de deux personnes. Une union de deux personnes dans un premier temps parce que l'homme prend la charge d'aborder la fille ou la femme. Après l'avoir abordé, la seconde étape est la connaissance, il y a la belle famille. L'homme cherchera à savoir, est-ce que moi c'est Abimara, tout sa copine, sa chérie. Et après, on a la troisième étape, Ezalaka, Kokende, comment on a la famille pour aller légaliser. Donc, c'est pour dire que, pour Moutou, Bassa le Lokoyo, Babenga Kalibala, il y a tout un processus. Oui, ça les maca. Avant même tout qu'il y ait un processus sur l'émission, au préalable, il y a d'abord un besoin, un sentiment. Le besoin, c'est quoi? L'âge a avancé, n'a atteindre à jouer Sengiraka Moutou, Azala accompagné d'un conjoint ou d'une conjointe. Ça, c'est d'abord une interpellation personnelle, un besoin lié à l'âge. Ce que l'on a besoin, on a de mon accueil, il aborde sa copine ou sa chérie, babandi petit à petit. Mais entre le fiançailles et le mariage, il y a un temps. Entre le fiançailles et le mariage, il y a un temps. Parlant du temps entre le fiançailles et le mariage, ils ont mis manga dans le baquet. Tu peux s'accater, oui, pour des choses. La première des choses, tout le kato est banat. Nako zope kana divagation ndengona pouf nazoka na bula ndeke nzo zaki ndekete ozalaki nde tango susu nya mama na tusuna benga ndenge nini ola tekno mapapu ou soit nzoka na ideta su ya niaou
nzo ozalaki no léopard to tigre moko boye okufela kinde mama yango moi na tseki na ndako nanga. C'est pourquoi on se donne 7 ans. 7 ans c'est juste ça nous permet ya yebana. Ah maman animatrice azalaka ndenge nini Christella elle vit comment ba caractère na ye ba caprice na ye. Quand on est l'éclair biso ka pona ko yebana te biso mibale. Et ezo biso lisusu po na mekape kolengela maka. Au cas où Christella pour mot de la presse a sepeli sinenga bien kazani mutu presse mais na signé nanga itumbango na okendeni. Donc c'est un peu ça. Il y a un temps, il faut d'abord prendre son temps. Dans ces temps, je ne vais pas aller plus loin sinon nous risquons de sortir encore quelque chose pour il y a des fiançailles qui vont jusqu'à 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, fiançailles ou mariage anticipé, mais au moins il y a un temps, ça se prépare, tout se prépare mollo mollo pour éviter désagréments d'être au lobaki wana. Ok, monsieur Bello, c'est bel et bien ma mais biso vraiment tous intéressé avec le phénomène faire part. Tinta ni sangisa. Ba donc on ba mbonga 500 $20 et outina est, monsieur bina ouest, au sangisa au sali 40 que louer les salles. Yango biso to le vraiment siko sangisa wana. Comment ko ba propre frère non, il faut que ba to ba aider ko aider c'est pas mauvais, c'est bien. Mais ko ba aider o timo to mutema na bango ba c'est lo nyonso. Yo c'est le côté. Ça aussi c'est un problème. C'est un problème parce que pour aucun ko aborder petit ça batinda qui était baida qui était. Même bateau va rebeter solo qui non petit ça na sepelera na ye. Ba beta ka li solo pour permettre ye kaka au petit temps sous ba coordonnées, temps mususo timbisa ye petit ngala ndenge ni est ka bimela ndenge ni est ka la show to netika ka système ba maser. Mais pour na likambu ya libala moi je pense que ça la ka moi à mon entendement na trouva ngo bonté. Na trouva ngo penza malamu te. Mutu ako magnifique à côté mbusa et komi ko sala na ndenge osakana te. Et surtout nous de jeunes garçons et loko to tsekali nango ezaka ko babenga likanisi robala. To comment ko se limiter ka avoir nga sina soki likanisi bon na sala nini. Ah loko la pe petite yango pas otianga pe ba show ba nini. Allez akomi ko tambusa ba faire part a ebike to sona ndeko na Irlande dana ndeko mo be komia ra désiré ki yangebeni moi si ma benga ke ma bia ma ministre basaka na kata Irlande. Ça va na tinde la ta papa désiré moi faire part ba nini. À part papa désiré teli nani. Hôtel la suna mutu moko mutu tini invitation à faire des comptes à se retrouver pe na mo moko à salut mariage. Et je sais ma trop na Kinshasa mais c'est quelque chose et je sais ngela ko telemele yango. Parce que moi si d'abord à être moko azali cher je dirais. Pourquoi moi ça être cher? Et ça mutu yo zu pour ça ni kopa bi bendete. Exactement mutu moko zu pour fongolisa ni balo ya tombola pour noter ka suka mboka bola bénéfice. Et ça mutu yo zu pour ta vie. Tu décides de vivre avec elle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Lokola oti na famille mususu, aye na famille na bino akuta na pena bandeko na yo. Cette personne a un droit ya honneur na respect. Imagine toi que moi so yo balaki ngam na pesa ki mbongo yebele pour que nous ta dot. Intanga nesko na parler no na komi ko commander moi si na yo yo lingo telemilanga. Vraiment na kotomboka. Parce que moi songa ko toki na ndako ezaki pona nga. Ni tete moi alinga ko tanda kote. Alinga ko tanda kote. Et ça na ba conséquences ebele. Misu sezanini. Avant baya ko bala yo to faut que no bala. Otamusaki ba enveloppe, otamusaki mikanda na papier cahier na famille ba kodia ba ki no bala yo. Souvent basio ba bala ka na cotisation to na tintani ndenge ba bala Kinshasa. Ba période ka kilo na bango. Boya fête moka mariage. Mais bon na no komoko boye to ndeko moko boye, yina simi bâton de commande. Non pas parce qu'il est le chef de la famille, non, mais c'est juste parce que atie mbongo ebele. A comment commander ba sanyo ele kakuna, ba pananga na ba lete. Bon, ça c'est tout à fait normal parce que pesa ki mbongo na ye ni tete ye yo ngo sangisa bato na te. Ngambo mususu pe na kokolo ba pe, isa ba pression be ilenge basi ba tsaka biso. To côté na yo lundi, to lingani to bandi na biso pam. Moi tant kaka mukie malchance pas camarade na balaka bien c'est que on a fait to assister au hôtel ce qui s'est passé là-bas, basaki na grand hôtel, basaki na Venise, c'est hôtel du fleuve, mariage en canot. Quand yo longola ki na mariage on a camarade hôtel de hôtel du fleuve, oye na ngwe pa nango banu tanga ba pression. Sans coûter ba salaire nanga. Ça yo bana salaire nini? Na gagnera combien? Na épargnera combien? Na salaire dépense ningeni. Directement tu m'imposes le mariage pendant que je n'étais pas prêt. Nous sommes donc quelque part. Basi ba fon saka batu na ba engagement moko botio mona mobile soki pression leki mingi a longola ne soni po soni za makanisi longwaka.
ti mon mobile pa longoli ne soni atambusi cahier atambusi papier OK non anda kokuna pouf ba komo respecter te ya lo bela biso nini biso to tsaki mbongo na biso ngako tunataka otension ngate benge babala ete donc c'est le que zo salima trop bande ko mibali bazo bunga trop mais mingi pe pression izo te pas basi ate yo pression po nini ya totala âge na ye et âge comme pousse na ngo azo kima bima iki ya avenir iki ya famille ale akomo tindika yo monsieur suppose mon pata musika ete make finka a des films intérêt pas bala moi si bien sûr ça va merde. OK papa Belosco phénomène on sangisa ntitani to comprendre te ce qui fait on peut réussir puis l'équipe qui to parce qu'on est réservé mobile et to les famille. Bon en fait moto basali si li fait basangisi li mbongo pas balé les moi si moi je ne pense pas qu'il peut parler au nom de l'honneur. D'abord mais ils m'ont pas amplifié ton vimba quand des vimba quoi au prophète n'a l'équipe bien mais ça on a bon à sangisa. Bien sûr parce que l'orgueil est congolaise. L'orgueil elle est vraiment congolaise. Moni congolais pour y balolendo naï asali loro mo bepseka félicitations au senti ka waza congolais. Donc en réalité muto asali si fête ya tintani. Moi je ne pense pas que akoki ko komisango lokola sujet ya gloire. Ça peut arriver dans des traditions telles que s'il faut rentrer chez nos frères Luba, et ça le marana tradition, et ça le marana chez les Luba. Chez les Kasaïens, moi na liboso et libota soka bali. Ya moi si, ouais liboso soka bali. Mbongo ne ya dot biloko na to libala, famille ya kangote. Ba ko kamatango, la famille va se réunir batali dans la famille. Moi na mobali ni na komi na âge ya obala, oyo peut-être les moyens lui manquent. Et sur le plan traditionnel, moi non balo basali la kilo kwana à côté rapé nyongo. Na boseni terme mabenga rango na retourna bandeko ya Kasai. Babenga rango na terme qui m'a échappé. Ba pesi yengo directement il pas côté nyongo. O yepe moi na ne ya moi si ya liboso akobala. Mbongo pa oliate orselango pour na batu mususu. Ce que salami sur le plan traditionnel pour évoquer la culture ou pour répondre à la coutume ou à la tradition, je dirais ok. Parce que nous sommes Congolais, nous avons nos traditions, nos cultures qu'on ne peut pas abandonner. Mais ce qui continue, Koko, Mandingue, tout ça, mais à Kinshasa, aussi, petit, petit, n'a pas de nous avons combattu. Ça nous qui m'y a eu mon mariage, y'en a eu, et ça cano. Moral, quand tu as coupé, ça n'est pas ibenge, na kata vita, ibenge, coaché, petit, n'a yo bord, ou les bien, yo moni robe, oh, laki, nous avons causé la calcul, la tol, yo beteki. Nazarana pire vient en Amour en France comme n'a bobo koto bien Coterson. Non bien encore bobo kota alweza nini vient nga bala quand il fait sur le que nga 500 € ça langa bien. Bob Coterson au cas sur la habité mon petit dans le clos 500 € tes mains je crois qu'à moi 300. Petit moupandi. Alors oh pire c'est nga kansu ça déshonore. Et imagine toi que moi sinon aya ko découvrir lobby qui yo bala kai na tintani yo tambusa ka kai. Arozala ndenge nini? Moral na ye kozala ndenge nini o lembisa yo moni parfois moi je me dis basi bile balakati banda ko mabala mais bazo lokota bazemi libanda po abala maki na tintani akomboti na tintani yo na mboti bana 5 mais moko ndeka sala ndetsa kokona na yo moko sur les 5 moko zo sandetsa kokona na yo mais 4 ba musika ozala na yo basusa bala banani so tu nous mentionnes oh omona matoi nete avec que dans la difficulté omona matoi na yo ya bambio kete mona matoi ne mobimba ya yo pourquoi mona ko tika nzota la ni matoi atiki démarche ya matoi donc Kinshasa batu bazo bala na tintani basi bazo bote na tintani un jour on soit na vie moko na tuni ah mon vieux ça fait bail to kuta na raté ah vieux na bana ba komi comme ah petit na na problème à répondre à la question parce que question faut tout ngo momi na nga na yo episode 7 tansu yanga baza dekuna uzumona tintani basali la kiok babali la yo mwasi ba komo selo su tintani ko baboti selo mwasi non ezaka nini ya moka kozanga na kozanga pe litutu lisusu sans litutu ndenge kwango zone orchestre ndolo badon mutu mo azali taureau sans à lire lisusu a déjà taureau bazangi soit lire donc ça problème et je pose non bon moto ezate so za na mbongo te na tindi opeteke ok ne ko sopa mai na matembele te mais kanka mutemati soit tikeni ka solo la soit c'est na msusu bako ebisote mais vous comprenez na place ko ya batsali lo tintani tioko sutuka pe na kati ba tintani wana jo ya momino ya kala contribuer
Yo pour ebina auto lié pas non yo pour tu mon peut sur enveloppe pour tika kuna ozomona baba inconvénient biloko yango parce que ça arrive na Kinshasa OK ko bala kaka na ba divulgation so sengela batintani wana mbanda no moko ya kala yo yebaka to ya kali bosu na yo apesi pe moi ni fiske souvent basi mba ba biloko wana moi ça yebine que intel a contribué sur na 3000 $ pour te louer salle yebina o te pour OK pe kuno sali fait yo zo vimbo zo bien moi pe mbongo moi pe veste la te kezaki na yo ya nani mobile kala ndimta mobile no akina pour ah petit na ngozo bale ayo mambo sala ngai osala ba plaisir je m'a une la Juno Veste ya ba ndeko mibale zo senga so moi ekenge penza tout ça la tension na biloko ba uki ba ila rabiso et surtout ba cadeau basi ba ila rabiso s'il faut vérifier on kaka peut-être ma parenthèse mon kiepo et ça les mara trop quand ma munde ko na Christian lobi makambo ba veste ya libala oyo moko singa na mona batindela yembati moi ça kazu mbati et puis ça journée même c'était au moni mbatso yo en tout cas limbisa na kendaki na somba ki mena retourner tikaka ba chege ba yibaki banini la takaka na sombelio ah mon bel pateli mbati on peut moi ti bati so belge na super sans moko ya belge kitoko mbati et kana gilet à pamba veste monanité bon il y a pesa qui maquille dimanche passé donc il moi passé pinze kota tina ba na ba vena sinon kaka ba ma chemise moko poufa na ma chaussure batindela ki alati mazalaka surpris mukolo mususu mopaya moko aye kotala na ndako abeti demi Dakar mutanga utaka poto il paraît que cousin ya mwasi na wana alati demi Dakar mbata jean veste moko taille ya beige abeti mweloko moko boye oh neso na kombo ya veste na coupe ya veste makambu nyonso ya veste bataki likolo ndenge moko na mbatu ya lataka na mariage réaction ne kozala ndenge nini tintani donc parfois tintani même atana l'église et comme même sorte bangambu et comment même ça batu bangambu ngombo ni mwasa ndumba amona kina so mbongo na ngana pesa ngo Yesu créer ba problème comme na so melonga parfait na so ponta na makolo poso ka niatine poussière résoit parfait kima nango qui ozo mbongo ya kotila ngo mutu boye ezo créer ba problème makasi tintani surtout en matière ya libala j'ai toujours été contre ça, c'est quelque chose à ne pas tolérer. Ouais, tonton Béoto continue toujours l'émission ce qui est une réalité. Si quand tout le monde a phénomène où jadis ces akabouété, jadis ces akabouété que batouanda ko compter mingi sur va faire part, banda ko sa ba propre effort na bango. Mais si ko vraiment to remonte ba jeune episode mikolo ba lingi faire part au wapi. Bondi ba beta on ba cyber. Sango no kino ketika la vie na o ekuna to comprendre. Quand les akabouété jadis ces akibouété. C'est ça, yon to solo ba kezali les choses avancent mais malheureusement avance même à Kambo, ici actuellement à Kinshasa, et seulement sur le plan négatif. Au lieu que les choses aient avancé positivement, mais ils ont avancé négativement. Vous imaginez comme ça, c'est le programme. Quand tu as la tata, tu as fait une collation. C'est le programme. Dans un anniversaire. C'est ça, dans un assin invité. On a 3 tours à Masanga. Dans France, 5 cartons soso. 3 cartons à Nini. 3, c'est le calcul, nyonso. To sala ngona sali boye to zong sabo na suka na ngo ya kosala liste ya batu ba ko participer batu ba invitation ne bilo batu ba lia asali lisusu liste moto so moni ya 50 personnes soki budget ya fête na ya mariage et pesa ki tansu sur $10,000 azumi na $10,000 wana divisé par 50 personnes ya tsaki na liste ya ba faire part bon comprendre ka mutu mais si on faire part à précision na montant ou soit na pour $100 a communauté ko sunga ngati na 300 avec la Kinshasa, nous allons débattre, au cours débattre pour coûter 150 tonnes à 100 à Zaka Kitoko. Et la suite, c'est comment? Ce que nous allons cotiser pour qu'il y ait des est-ce que nous allons cotiser les sous pour oublier ça moi si on a? Est-ce que nous allons cotiser les sous pour moi ça de ma maternité? C'est question, il y a cause à la conscience. Être homme, ce n'est pas seulement avoir le barbe, porter pantalon, pour voir porter même dans ma barbe, jadis, il n'en était pas ainsi. Parce que nos parents et nos arrière-grands-parents connaissaient ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité, on a philosophie bantu, bumuntu. C'est-à-dire, valeur bon moto ya moto. Bakoko, to baboti na biso bayebaka yango. Que pour nazala respecter, pour nazala na valeur, pour natambusa mamalamu batu ba memianga esengeli na yeba kozo ba responsabilité na ngana maboko. Ça c'est l'irresponsabilité. Vouloir prouver les gens pendant qu'on n'a pas de moyens,
vivre en concurrence pendant qu'on n'est pas dans le rail. Yango ezo minabiso na biloko donc ba vitesse. Yango zo bomana ko karabiso. Ezara bilenge qui en réalité to comprendre quand des phénomène faire part tanto belosco. Conseil au pesa bato ba pratiquer un phénomène. Et l'on le balabango ba ti quand on va continuer. Bon en fait c'est pas quelque chose à encourager. S'il faut les conseiller, je leur dirais de mettre fin à ces systèmes de faire part pour bato no sobati la yo mbongo po keno bala et puis mtema na bango te. Na bando kezozwa. Mususu patilo ka mbongo pas on a facilité à ko rappeler ko. Yo moni obali moi si mais moi si asa na autorité te. Petit frère na yo, petite sœur na yo aya gifle ya gangelo panini. Ah yebi ka ndenge tambolaki. Comment peut moi ça botate? Mbongo bando bilé. Azo mona pe ba ko tilo pe fombongo pe Kinshasa comme mambo belé fombongo. Ozio bali mona batu nzoka mbongo yo ke bali la mona batu muta pesa ki mbongo il était peut-être sorcier occultiste yo bali moi si na moi mais ye muta pesa ki mbongo a récupérer na butu na bondoki na moi bino bobo tate mais bango na butu tala bane belé mabala ebele lelo ekomi na Kinshasa moi si na mobali bo umelaka bobo tarate vous savez pas pourquoi vous sala kaka pas en arrière. Réfléchissez pour la rétrospection. Peut-être comme on appelle ba cotisation yo qui n'est que singa na famille. Au soit qui n'est pas bon mabe. Ba tu vas ko bala moi sinon mais cette fois-ci na butu. Yo mona qui fait na moi mais ba on ba ju pouvoir sur elle mais sur le plan spirituel et ba bloquer ne commis sous leur contrôle. Donc c'est question de prendre conscience, de prendre ses responsabilités mais et puis c'est ça la vie. Vouloir vivre, ce n'est pas seulement respirer mais c'est être aussi prêt à assumer ses responsabilités. Merci. Ok, ndeka ande ramso belo choloba, faut qu'on assume la responsabilité non yo moko, ezaka émission en bino ha bolingara mingi quoi, qui une réalité. Nga conseil non père étant que tara nga poumon, faut ne pas conseil quoi. Conseil ezaka que non, tous ces bazar trop ne va faire partie. Tout linga poto bisa propre fort na biso, ozui do bala, mais lukambo no malé, o pressa ni nyango. Ki nyango pesa biso, so pressa ni no wela ni. Ba jour facilité ma bende liwa o wela ni problème te quand sambo malé balé ça fait notre collation bien oui anniversaire quand sambo malé ko sunga c'est pas mal c'est bon mais ndoko sunga la vraie c'est normal mais yo ki rotiki les faire part o la ndepé la tongo le rome te devait boudin koko na yo zambo le ko devait boudin to devait maki to ba petit c'est to kende wapi vraiment situation zo déplorango ba sala pratique ba tika ko sunga bon bien ndenga malo mais o ko landa mutu po pesi ba faire part c'est pas bon botika système botika phénomène wana bozo conscience bosa marmalam oui ezaki émission na bino kin réalité hein bolinga mingi votre émission touche à sa fin car des zalaka kin réalité elle est présentée par Ngamoko leader na bango poumon de l'animation l'étoile de la presse ba biso ko yebi soko yebite est-ce que na lobi mabe ta émission biso sili c'est bon c'est pas une émission le web ça mbote. Là derrière la caméra, Olivier, le caméraman le plus sérieux. Derrière la caméraman, a filmé. Donc il y a des gambos, des mingi. La tonton nanga Igo Mena, depuis la Russie, mon pape, mbote belé quoi. À ma tante, Judith Bangala, depuis la France, t'as la petite, n'a bino comme PC chance, t'as pour moi, zoloba, nanga boya. Soko yebite. Ngala bino to putani balasima, ba ya lingi bino mingi.